bakosala tozwa ndeko mosusu. Ndeko nazangi na maloba na watolanda émission na yo bombo utobeta ya suko oyo c'est pitoyable. Pour commencer tika pe sombote aux brave ministre ya FCC ya cash ya mwasi akomi makangu ya FCC Fachi azoyokango to azoyokango te. Vraiment très triste. Mbogo Congo to pamba vraiment nalembi. En tout cas Nazé bate tolo bani na mbogo wana vraiment c'est vraiment triste. Ba combattant ba ko se retrouver ndenge nini soki ba combattant ba ko se na biso akeko likangu ya mutu ya FCC. Nzambe limbisa. En tout cas ndeko na pesho mbote comme na Joseph. Merci. Papa Nanga Joseph, merci beaucoup. Nalobi boye, kozanga koyeba parce que expertise ezate, connaissance ezate. Ministre moko ya mwasi akashi akeko mikotisa kimakangu wana ya yazokosa eke ya yebi ya zanzambe. Ndenge tokoloba boye, il faut ba compter na ba ministère oyo FCC azwake basi ba récupérer ministère mususu ya likangu ya ministre ya cash ya FCC. Ngatambo nemdu na zolo. Soki mutu achetembe na kobimisa bakombo a mutu pa kosimbanga azate. Bozomo nanga ke na sala kama sapa. Ministre ya mwasi ya cash akeko mikotisa kimakangu a force ya kotuna ba intimider kana tumwa terme moko boye akeko mikotisa kimakangu pour que ba gidaka yendenge nina kosala. Mais jusque là ministère ango ezo simba kate. Ezaboy ba négociateur bozo kanga ino batu bochaka batu ndenge bozo chaba mandataire mikolo tozo ande komse